mabonzela awo na lutendele ndenge na lubira kyango na tina mususte pamba te ezali mboka na biso malamu nde totonga yango biso moko ndako wana tozali komona kamonene kuna na nsima eumili mwa mingi kasi lokola ezali kolakisa pauvreté na biso tokokotika yango ndenge wana te yango wana nabengi badirigant bajeteki ndenge tozalaka bajeune ndenge tozalaka na volonté po ate tosilisa ndako yango bamama batata matei mapesamanaka biso na papa docteur wanga tookaki awa tovandi ezali sika na biso ya kala banda 1948 nde esika boyo nde soko na ye na kati na zamba oyo navwandi mpo ate nameka nanu kosala méditation banda 54 nde na banda koloba na tata mayembo rien à faire il faut totunga ville ezalaka lokola ndoto mpo nini totunga ville awa pamba te namonaki ete sikoyo solo ezali esika moko kitoko solo etuni na matiti etuni na banzete ya ndenge na ndenge kasi likanisi moko ezalaka komema ngai awa soko na ye awa mama tikali na bilanga kuna ebe nga na ye kubwanda na ngai awa moi mobimba tokona kokutana kaka vers 17h po ate tojunga na Kinshasa lelo toti mboka tomoni bandako sikasika namoni ndako ya Nzambe awa oyo ndenge natelemi na yango te kasi oyo ya biso tokotonga awa nakanisi nakosenga na responsable ya faculté de théologie moumela lisusu te na sanze koya soko na kozalaka na kati na Kinshasa tokoya kotia libanga mpo te totonga ndako ya Nzambe tokokoteka faculté na biso ndenge boyo te ndenge nga namoni ndako ya Nzambe kitoko awa ifo totonga yango nga na kolingaka soko tomoni eloko malamu nde toconcrétise yango bana na ngai bazali mbongo eza na biso te kasi bajeune bazali badirigant na biso bazali bajeteki na biso bazali bapie gauche bazali biso banso totondi awa boni tokoka soko tokoka te malamu nde toconcrétise volonté ya tata Nzambe na kolo yetu musantu donc tosengi na mamotambolisa faculté et que le mois prochain soko na azali na mobembo te tokoya kotia libanga totia libanga mpo totuzonga ndako ya Nzambe tokotika yango lisusu ndenge boyo te nde etikala pwelele ndenge nalobaki mbuka oyo ifo ezala mbuka kitoko mayele solo bozali koyizwa kasi nga nalingi mayele ebomani na nzete te me ebomani na mutu ndenge mayele mabomani na mutu mutu yango azali composé njutu mpe na molimo donc ekoki na biso tovandaka na mboka oyo ya lutendele tomeka nano komibongisa ezali sika moko solo tokoki kozwa ba avantage ebele ndenge nalobaki nakanisi soko nakozala awa tokosala soirée spirituelle awa na poko yonso bokomona ngai awa naye kosala soirée mozali kozwa bacour c'est très important me malamu nde tozala solo esika oyo Nzambe asi apesi biso nde tobongisi yango
musuni kaka tabisu kito kasi malamu ndeto sara pena tank ndenge na moni kuna 24,000 litres ezana tank wana pana kusukula nzoto pana kumela ebongo tank oyo ya mulimu yango tobombi yango wapi yango ezali nzambe asi abongisaki yango banda kala donc batata mamotambulisi ya faculté de théologie mama mademoiselle Marie-Louise Martin yo mpe obi mingi na Zaire osi okie kaka lingala donc ndenge ovandi na ngai mpe mingi na lotel avandi na yo mama voilà asseyez-vous on n'avait pas encore on doit toujours parler en français. Nous allons commencer à construire notre temple le plus rapidement possible pour que, avant votre retour en Europe plus tard, si le bon Dieu le voudra que ce soit ainsi, et que vous ayez assisté à l'inauguration du temple que nous devons construire ici pour adorer notre Dieu, parce que c'est un point idéal. Donc, vous êtes avertis, si je suis ici le mois prochain, je viendrai poser la première pierre. Et si je suis absent, ce n'est qu'une partie remise, ça se fera le mois prochain, et mois de mars. Je tiens beaucoup à ça. Nous devons avoir un temple construit avec nos mains. Le temple construit avec les mains de Dieu, c'est déjà là. Il est vivant, mais il n'y a pas moyen de le voir. Pourquoi? Parce que le bon Dieu nous a caché quelque chose. Donc, vous êtes avertis, franchement, nous devons nous dépêcher pour la fabrication de briques, parce que je voudrais que ce soit en briques cuites. Pourquoi en briques cuites? Parce que ça présente une beauté. Et je pense que vous êtes un peu resté très longtemps en Europe, vous avez vu que les beaux bâtiments sont construits presque en briques cuites. Ça coûte simplement la volonté. Sinon, la faculté de théologie doit avoir son temple. Parce que le Tendré doit être appelé à jouer un grand rôle. Nous aurons à recevoir beaucoup de gens. Et les gens de toutes les couches du monde. Nous avons connu un début et je pense bien que nous devons aller de l'avant. Sinon, vous êtes avertis. Maman Marie-Louise Martin, vous êtes avertis. Il nous faut un temple ici. Allez vous asseoir, je vous en prie. Quand c'est la théologie, va s'appeler d'un côté. Ou on va bêter qui m'a beau côté. C'est très éloquent comme langage. Ba papa, ba maman, nakanisi mutu. Azali nani, tokolo bakayango, azali nzambe. Mutu, azali nani, azali nzambe. Mingi tokondi makate. Kasi mutu solo, azali nzambe. Tambate makamuto kosalaka dambu susu kokanisa mais ce n'est pas possible que likamo esalama na mutu kasi mutu asali yango ndenge tokomonaka baavion solo mayele na biso makei soko utali ndenge avion ezali kokende makanisi na yo ma memi yo musika ndenge nini mutu ako usalele kama ndenge boy tokomona kama ndeke bazale ko tamala na likolo kasi ajouter quelque chose na bondeke na bango moyete
to kamati par exemple Lyon azali nyama makasi mais ndako oyo akutelaka na bansetre na ye bele yango wana agogo modifie ndako na ye te ndenge wana kaka ndako na ye ezalaka tokamati bamwano ndenge tuza kookaka batiaka bandako na bango kona likolo na mbila me bakobongola ndenge mosusu te nde kende kotala esika mosusu bongo akopie po ate aya kosala ndako ya ndenge wana moyi te mwandeke moko oyo ezalaka na kati na zamba ya tiaka ndako na kitoko mpenza soko otali yango vraiment na kati la haute luxe kasi po ate abongola mpe ndenge mosusu moyi te kasi muntu ebie mutu akobongola lelo amoni boye alelobi alinya wan mosusu te ale abongola ndenge mosusu tala bamode ya kolata babilamba kasi na Lyon moyi te po ate abongola elamba na ye ubie uniforme na ye moyi te ndenge wana kaka ndenge nzambe asalaka ye donc différence ezali ndenge tookalaki tata wanga alobi tata wana azalaki solo administrateur de territoire soko azali kongalawa ayayayayaya otali kaka mbala mibale surtout soko otali mwasi na ye ale fimbo pana konyokola kaka muntu mwindu lelo azali surveiller ya papa administrateur de territoire aye soko kitoko azalaki na yango porque ezalaki elamba na ye te mpasi batata tokomonaka bato mindele ebele na kisasa bango bazali na bango mondele te mokolo mosusu papa kolutu alongwaki na mayombe mpo ata ya kotala ngai ebien tokoki kotika ye na gare na tongotongo mpo ata azongo na mayombe ebien ntango oyo bamiyibananaka na mondele moko ye vraiment azali mondele ebien ntango bato bazali kokota baklasse ezalaki différence bamosusu a classe spéciale bamosusu première classe bamosusu deuxième classe bamosusu troisième classe na train to papa tosumbilaka mpe tike ya première classe ebie ntango kokota na train esi ekoki bon bato bazali kobundela mundele wana ya koteka papa kolutu alobi te kobundela yo te lokola place na yo ezali numero te ebe tovandi na biso mundele moko amemaki pake moko munene esikasika waleki liboso ya papa kolutu mundele oyo ya kotika yo asiliki afingi mpenza mabe ale mundele yango mpe arespecte tiens yo muninga na ngai mpe akuzala pendant la période coloniale yo muninga na ngai mpe akuzala kominimize ngai yalubi muninga na ngai wata muninga na yo ezali kaka mutu mwindu te soko nalingi nalunguli yo ilamba mundele wana okibo malembe akoti na kati na train bato mosusu matoi na bango mafungwani mundele wana azala mutu mwindu ndenge nini donc akufaki batata na bamama phénomène moko ezali esika wana ntango tozalaki na kananga tata moko azalaka premier sergent major nakobusanaka nkumu na ye te na pokwa nyonso tu alati mpenza elamba ya ndenge mosusu alati ye akumi na ye mundele akei na l'hôtel ale biloko oyo ameli masanga ndenge yalingaki à la fin du mois
toujours facture impayée. Oh. Eke sina mutu asalaka boye. Bon. Mokolo mosusu alungwi na kana yes pamba te ndako na bango na oyo ya biso ezalaki mosika te. Mokolo wana aleki natali ya wana ye. Joseph ngana kai kulia na isika ba mundele. Kasi yo kera kulia bila kwa mundele yo sana mbong. Utari ndenge na latite. Albe kenda tango kubimba kuna ibite ndenge yo kozala. Oh. Okusala ngani no? No kusala yo kote. Kasi wana ezali muyibi yo salaka. Na miso manzambi ezali malamu te. Ndo Joseph wana etali yo ina munzambi na yo ngai na kei. Ale. Mokolo wana akei ale tango ajungi lobi na kutala ndenge kubimana ndako na yo. Ale. Akei na ndako na ya lali. Alungula ilamba moyente. Ekomi 5 heures du matin. Clairon et Betty. Pote wake na rassemblement. Iya zari mundele. Ndenge nini ya kubimina sika wana. Bakumona mundele angwa dungu wapita msu bakukangayi. Bakje la premier sergent major moyente. Alebi moyen de suza bengi mwasena yi. Ki mananda kuna Joseph. Ki mananda kuna. Alingi sangayi na kujunga na tusute. Na mwana na tongo wana. Papa Joseph, pardon. Mubana ngai moya kulungola uniforme ezalite. Moya kulungola uniforme ezalite ndenge nini? De pardon. Le bon. Junga. Ajungi na ndako. Avec le papa alunguli. Tango alungwi na musala aleki da pa ina ngai. Donc au privé ngai ba privilège yo nga na swaka. Le bijila okuzala mokonzi munene. Na kuzala mokonzi munene agala de yo ina zana premier sergent major. Isirika kate. Na le bi kite sa motima. Okuzala mutu munene. Mokonzi obenga yo général. Ngai yo papa Joseph susu yo zala na makamuna yo ndenge mususu okubenga mamukolo mususu général. Eh bien, en 1960 a commis colonel. Mukolo mususu natala yena pokwa late penza ba grade ya colonel. Colonel Boni. Yo en tout cas yo zali muto compliqué. Tangu wana vraiment na kanisa kande ukosaki. Sika bala singe na kumi colonel. Alivyo kisa mtima kuma general ite. Mbele kuma general, kuma general. Na 1962 a kumi general. Malamu duto jwa photo. Alubite. Na kujwa photo na yote. Mepa ni yo kujwa photo na alubite. Tambala malamu. Kokane yo noki te soko ke noki le konangai na ibite ndenge okosilisina. Donc na mubandi ni zali kamote kasiri kamuzala ka wapi mukolo mususu achima mubulu ale bakangiye na woka moyen de susciter moi c'est na yaki mimbangu na mokoto papa akasi yo vraiment soko lobi de kambe ko sala makaka sikasa mbana nga bakangiye asali nini ameka ko kulanda batu mususu ngalube na bograde na ye azalaki mondele ali azalaki na kanisi major na grade ya basoda donc mondele azalaki major na poko yonso to kumi major akamati libumu bunena lati mususu kumi mens kwache bayiba yete kasi mokolo wana ekanga ka ye moyen de susute batata na ba mama tikala ndenge yo zali kubanga na yote tozale kukende nzambe akosa kana yete to tambala bele ndenge na bolingo na biso esengeli ndenge tozala bana na mibeko tozala bana na misala tokolonga nzambe akosa kana te
soko nzambe akosaka nde maya komwana biso ezali te kasi soko tomona nini na mokolo malelo le 21 janvier 1990 tozali kokenda l'an 2000 ezali kozilaka biso. Il faut une forte préparation. Bokanisa te le présent kaka botala l'avenir toyibi te makambo akoyela biso mokili mozali kokende lutendele ndenge nayibilaka yango awa kaka yango ezali yango ebongwani te elamba oyo nayibili yango na kaka alataka lutendele kasi biso bato tokobongwanaka donc malamu nde tata mama iba malamu ete malamu nde nazala na préparation totonga ndako munene na 4 milimu na biso nzambe akobongwana satana te satana akobongwana nzambe te tokotikala ndenge nzambe asali biso kubanga na yo te kuluka te atika nanu nalataka nyoka oyo po ate ajwelaka nga musolo oyo olata liboso nyoka po ate ajwelaka yo musolo osala te tata moko azalaka na ye mpe azalaki surveillant ye mpe aza na nyoka na ye na armoire kabakata ya nyoka kobumbaka ayeya ale mokolo mosusu alali surveillant ko na kati na ndako na masolo abandi kosolo na tata moko atata wana lobi masolo na yo wana nga na boyi nde te eza likambo te yango ezali likambo soko moke te ezali kaka lokola seni te nde te baseni nange na yo na boyi ale na tongo na bengi baba surveillant makambo nini bozalaki kosurveillant ntango omoni bandeko na nyonso balali yo olamusi mutu moko olingi nde opesa yo mayele na yo papa na mutu alubi na yo yo ozali surveillant nazali surveillant eske osololaki makambo abe na tata wana te ndio te ye mutu alingi kosolola ngai makambo soko na makambo nini yo bongoli ye mutu bon soko ojungili okoyiba kaka elekaki soko poso moko namoni akomi paralyse natuni nini papa sikasika na kufunguna ale kobanga bisusu te funguna papa tata moko alibi nkumu na mutu wana abumbisaka nga nyoka moko munene zala ngai na ndako ye mutu akutyelaka ye mbongo soko azwi mbongo ave kutia na ndako na ye akamati nyoka aye kutika na ndako na ngai na ndako na yo okubanga kayete mwasi na yo mwasi na ngai ayibi te kasi na apesaki mobeko armoire na ngai toujours fungola ezali na ngai na poche mwasi na ngai afungula te alibi ebongo sikasika likambo nini makambo wana tosololaki na tata wana yo okaki yango limbisa ngai papa ya solo limbisa ngai kasi ngai nalingi nde nabika bo okenda kojungisa nyoka na ye ndo lobi kaka na ye kutika okumemele ndenge nini nakujilaka nakokenda na moyi nakokenda kuna soko na beko aya kukamata eloko na ye sikasika mwasi amoni nde mubana yakomi paralyse atuni me maladi yango ilungu wapi alingi koloba te alubi pape na ndako na biso armoire ezali kuna iye alingaka te nafungula soko eloko mosusu ezali kuna nayibi te mama nga nayibi eloko ezali kuna eloko nini nyoka do banda lelo nokolala lisusu na ndako wana te bana mpe bakuki nyoka ndenge nini akabakata nyoka ezali na armoire na ngai wana munene peza bana balubi sikasika toko nakubimisa armoire yango na moyi boye ale il faut nabuka armoire sika kubime sika na bato nyonso to
to bomo yi publiquement pardon so ko sanne ngon tata wana ko kufa batata na mama mutu tala ngi azali kasi antilope ko bongo na ni nyoka te akutika la kabe nyoka akutika la bele antilope e kasi mutu tala mayele ndingi wana poate ajo kaka mbongo ifazwa iloka ndingi wana mukolo wana ake kutika la nyoka na butu wana na tongo bono okenda kutika na kenda kutika kasi to swana mabe pamba te sika kubuma ngo izalite donc il y a ça armoire te armoire na ye yon surtout moi si na ye na bana ye ba kufura alors soko ke kutika ye kuna pa moyen tata wana kufa nyoka wana mpe kufa na yango nyoka kofi tata mpe kofi o tala mutu wana donc azali na ye nyoka batata na bamama toka mataka makama pampama ezali nzambe mosusu ndenge tata wanga alobi na biso ozala na banzambe mosusu esika yo te pamba te ozali image mutu azali solo nzambe bondimaka te kasi mutu azali solo nzambe donc kusangisa nzambe mosusu esika na ye te yango wana batata na bamama tokosala mosala na biso pamba te ntango komosika déjà 15h moins 20 olaka ntango na biso ezali moke tobanga liwa milimu na biso ubie njutu na biso ezali ndako ya tata yo ozala kobemaka njutu na yo na makambo ndenge na ndenge solo obusani nzambe azali na yo na kati soko alungwi yo okopema lisusu te bake kokunda yo donc malamu nde tomibongisa avant l'an 2000 makambo soko makambo za koleka na ntango oyo soko tokokaka koyiba yango nde mingi nayibi te nde tokosala lisusu mabe te kasi au contraire banzambe eleki ebele kasi banzambe yango ezali koapproche motu na nzambe te donc totia molende surtout nous les théologiens vraiment malamu nde bozala très proche de Dieu parce que vous êtes de véritables messagers. Vous êtes en train de vous préparer de devenir des docteurs. Ndenge maman kebi atindi nga mukanda. Natanga na pesa ngo yango na butu alumina ngai papa. Ya solo. Nazale wana putu na moni. Nebisu tokoko sala musala. Mais je constate à moi j'ai certains vides. Et ce vide, on doit nécessairement les combler. Mes frères et sœurs qui sont à la faculté de théologie, on ne sait pas s'ils se rendent compte de la mission à laquelle nous sommes en train de nous démener nous toujours pour sa réussite. Ce que va à la faculté de théologie va être mais tozali na de kamomo komunene. Iya lubi papa soko na lingi na tika ye kona ye kola makamu mususu oyi tari tata nzambe antuka ya mimoni nde asali nganga nzambe ya solo lokola papa ya kanwa telefone nga lubi ba pesi nga paroisse à Genève ninga na diriger paroisse à Genève mais malheureusement je dois rentrer mais tomoni était soirée spirituelle bini bozala ko salaka maman kebi asalaki yango tomoni nde bokesani bokomi na biso et tolingi nde to renforcer soirée spirituelle maman kebi azali théologienne ndenge nini bomoni nde akomi tata de kano lobi solo différence ezali ekunda mpe na putu bamoni soko otelemi isika olongwi na kati na faculté de théologie kimbangisi basi bayibi ete yo ozali très proche de Dieu malgré bien moko bazala comme yibaka te donc préparez solidement votre avenir vous serez fortement interrogé et si vous ne réussissez pas suite à votre négligence eh bien je crois que ce serait une complication pour vous
Donc, tosala makasi. Nzambe alingi biso. Mutu azali Nzambe. Donc, yo théologien, vous êtes Nzambe tout à fait spécial vis-à-vis de papa. Ngai na yekole na ngai te. Bino oyibi Bible. Banana Genèse ti kuna nasuka. Ba verse yo surtout kamati yango ti sika mokwale. Osali préparation d'un repas spirituel et spécial. Donc, vraiment, il vous faut une solide préparation. Soyez très proche de Dieu. Très, très, très proche de Dieu. La place où vous êtes, vous l'ignorez. Moi, j'ai beaucoup bénéficié ici. C'est pour cela que j'ai installé cette faculté ici à l'Utendele. On pouvait choisir autre part, mais nous avons préféré que ça soit ici. Maintenant que nous allons commencer à développer notre... Puisque c'est le départ d'une université, la faculté de théologie. Maintenant, nous sommes autorisés d'ouvrir et nous allons continuer toutes les facultés. Mais vous qui êtes au départ, soyez mûrs dans ce que vous faites. Ne négligez pas vos études. Il faut bien appréhender l'importance de la mission que le Seigneur vous confie en vous installant ici à l'Utendele, où vous êtes en train de transformer, je regrette de le dire, un coin où les hommes sont en train de poursuivre d'autres objectifs. On fait la sorcellerie, on empoisonne les gens. Ce n'est pas ici que cela devait se faire. Parce que c'est un lieu sacré. Empoisonner Banangana, Zalimabe, ou bien préparer la sorcellerie, ou bien Kulukakasoko Bakamonine, à Wanabino, Bobo Kabaje Sewana, et Zalimpana Binoute. Batumi, Wasa Kulukanzila, Kasi Baré Silte, et Bino, allez, vous êtes là. Alors, vous êtes en train de confondre. Peut-être c'est plus perfectionné, c'est plus facile pour moi. Les quelques années que vous êtes ici, ce que vous allez être vraiment le véritable chercheur spirituel de beaucoup de Moussika. Car c'est Nazar que vous constatez, oui, il y a quelques personnes qui réellement commencent à appréhender l'importance de la mission que le Seigneur vous confie. Il ne faut pas venir ici pour chercher simplement votre diplôme et que quand vous serez hors de l'Utendele, que vous allez créer votre église ou bien participer à une autre église qui n'est pas la nôtre. Or que dans ces églises-là, c'est difficile à ce qu'on vous accepte si vous êtes sincère. Bakoko kundi mayote do kana nguma na bango pamba te bakomo ne yo lati la mbomu susu. Kasi au bien au contraire, maintenant on vous donne le feu vert, bon, vous préparez ici, quand vous aurez terminé à une insoumission, bon, vous allez rentrer dans ces églises-là et vous devenez les responsables. Ce n'est pas une fierté pour vous, mais vous savez, de l'okomoko, balouliyo, madame de, bon, appréhender l'importance de votre...